Papa malangi na tout na yo. Dossier à 20 000 $. Bolinga qui va escroquer nani. Même question pe na tourner au frère Alvin. Dossier wana alinga ka escroquer nani. Vision nanga par le frère Alvin. Na le vieux qui nous avait envoyé. Oyo et soit-disant tout le qui ko escroquer en tout cas na sengi na biso bokotika la ka koyoka mali susu na ngote. Celui qui a trahi, qui a livré, automatiquement, dans le livre, il a foutu le mot et émission. Mais c'est moi, il y a un peu de puis il y a un kabale, au benga journaliste, si le journaliste a moi non moli monan. Aza muta landa ka na ba media landa o mingi. Tant on pese ba match a boy. Et ba koza disqualifié. Ils ont mon pesa ka mbongo ba sala émission ba kumisa mais et pas muta da déconsidérer parce que o bata maki ba. Il y a foutu le mot et émission leka. Celui qui a trahi, qui a livré, automatiquement, dans le livre, il a foutu le mot et émission. Mais c'est moi, il y a un peu de foutu un bon et puis il y a Papa, mais il y a un enregistré. Il y a enregistré. Bino pétan bon est enregistré. Vous avez que papa mazo enregistré. Mais il y a pas qui est enregistré. Papa Rema, vous avez que ça cupidité. Il y a un livre cupidité. Quand on se repentir, aux zongi la nzambe kati na solo nzambe ozongi la. Soko zongi, on se repentir nzambe ozongi la susu. Père otombolo susu. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir, revers à dire Dieu lui-même. Et sa parole ou la parole de Dieu n'est pas en nous. C'est vrai. Nyon se salami lilobala nzambe katinanga toujours dans 1 Jean 1 dans le 9e verset le dit si nous confessons donc nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner et de me purifier de toutes mes iniquités. J'ai été risé, j'ai tombé, j'ai Azamwana motote o akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Naolia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino mon mkio naza nango na agence moko boy Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi komo nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Dès qu'il n'a yebisi ngai mais na limité. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia.
Maman Nazareth, Nzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Koubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face, na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez un 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons Kangisa qui a foufou. Eh, y'a modé, y'a dit qu'on a foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, très chers fidèles téléspectateurs partout ailleurs dans le monde entier là où vous êtes, nous vous disons que nous sommes ensemble. Il n'y a pas de souci car le Christ Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, ainsi que la présidente du Parlement céleste, des pitiés quoi. Donc je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Je pense qu'il y a kuna mbaya Mungu iko bien. Mabe ya Nzambe ezawapi. Soki atia biso na service to salela kaye boye. Mabe ya Nzambe ezawapi soki tozaka ba misala na bino pour que to salela ka Nzambe. En tout cas, la princesse de l'Éternel a eu sous na kati émission oyo pour que to tozoyo kaka que porte na biso ezobetama. Vous voyez, naza un peu le long dans zone on a rejeté to la direct pour que to meka un peu koloba parce que naza na deux invités na ngai na yambi bango na qui déjà ko présenter naza na apôtre Rema naza na papa Richard. Je pense que soki mutu azoya koluka lisungie pa na yo c'est qu'azo reconnaître que tu as quelque chose à lui donner parce que soki na mukia na nga oyo na mabe na nga oyo ceux qui nazaki na eloko ya ko apporter te balingaki ba toke porte te ceux qui mutayaka kotala yo yaka mingi ko beta porte pano c'est kayebi ko kabaka c'est kayebi ko za mutema mala c'est kayebi ke yo sunga po ceux qui nazalaki muta monimi nazalaki mutu ya mutema makasi ya mutema mabe balinga ba beta porte te ceux qui toke na bato l'état parce que la Bible nous dit la nature doit vous enseigner bato ya l'état ba lobi boy ceux comme moni mutu bazo bomaye topo moni muto moyibie ba ozo telema aza moyibie bazo beta yo zotal là ba koya kokanga ba kolani na non assistance à personne à danger. Je pense que ozali site chrétien na moi ba bazo ko se poser ba question ebele. Mais en tout to ko satisfaire mutu mon côté. Donc faut to ko satisfaire ba tout nyon sauter. Mais néanmoins parce que je me pose des questions, Seigneur, pourquoi attends que nazaki na makambo ebela osala donc Nzamba ibaki pourquoi azongisa kingai nazonga awa. Donc bien aimé dans le Seigneur, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect, je vous dois arrêtons un peu avec ces histoires. Il y a des commentaires, il y a l'okuta na ba commentaires, il y a mabe, il y a Simba ba tête na ba personnalité ya bato parce que on se connaît pas, tu ne connais pas l'alliance que la personne a avec son Dieu. Ce n'est pas bien de faire ce que vous êtes en train de faire. Moi je n'ai aucun problème na kati ya dossier oyo, mais néanmoins na bozo ka ndenge na sala musala na ngai parce que je disais que bozo mona ndenge na sala musala na ngai je suis neutre na kati ya dossier aussi ya ko kamwa likambo esalami epai ya papa Rima nazo kamwa si a condamné chez papa Rima non kamwa de même aussi avec mon bien-aimé le frère Alvin Béa. Je n'ai aucun problème avec eux deux parce que bisika bazo qui problème na ngo ezate mais ezato lo bala biso ke ezako édifier bla nzambe te ezako édifier pour boyeba ke l'air to solo bela bino ke Satan a sa koti bozo tia ba doute tant que sabino que le diable est en train d'agir bozo tia ba doute. Il faut que la pratique satanique au bino boyoka témoignage ba bengela bino na 1905 quelque na sala kalikambo. Non, il faut que yango palpable preuve à l'appui. Il faut que le diable est en train d'agir. Nous devons beaucoup prier pour l'église. Nous devons beaucoup prier parce que l'église a un problème sérieux.
Alors qu'il y a que maman Tiffany, Ozoluka Bez, est-ce que papa Rema Moutou, na dossier non Moutou, comme les Nazaréens, il y a na dossier. Arrêtez un peu de faire les choses. Bisika Nzamba Wouti Nangai, Yom Tozota lo tchaki commentaire qui n'a Oluka Buzz, tu le sais, et ça na dossier à papa Rema. Qu'est-ce que moi j'ai à voir? Na katia dossier. Est-ce que papa Rema paye Singambo? Non, il m'a rien donné comme argent. Alors arrêtez un peu de faire ce que vous êtes à faire. Nazali ni pour, ni contre, Moutounion surtout à la Est, l'Ouest, Nord, Sud. Je n'ai aucun problème avec personne. Mais néanmoins, nous avons appelé le frère Aya pour que Toye la vérité à l'Ikambo. Parce que vérité Korotika la cachette. Nous avons besoin de la vérité. Pour que permettre Bisopé Toye ba nengeni ni prier. Pour permettre Bisopé, comment tu peux prier vaguement comme ça que tu Nzambe moko. Non. C'est aussi un moment où Nzamba lingate ya biso na ba preuve à l'appui. À l'exception bota la misala à Satan. Nazali ko féliciter ni papa Rema ni le frère Avi. Alors arrêtez un peu avec les commentaires. J'avais démontré que moi et mon frère on n'a pas de problème. Arrêtez avec vos commentaires. Ceux qui osent à la fanatique Yamoutou. Moi je ne suis pas fanatique Yamoutou. Je suis fanatique de Jésus-Christ. Je suis fanatique de Jésus-Christ. Alors je dis, arrêtez un peu avec vos choses là. Yakokoma, Yakosalani. Ne me mettez pas kokitsangana ba makambo bino bo sala salawanati. Bisika dossier outaki, moi je ne connais pas. Néanmoins, je suis obligé, tant que journaliste, je suis obligé, je suis dans l'obligation de faire voir le peuple de Dieu ainsi que le téléspectateur d'où est venue cette histoire. Pour que Mbala Sime Salamali soutient. Maintenant, il y a des tika. Ce tika, les moutou, moutouana continue à Kenako Sala Yango. Topé préparer ma continue à Kenako Sala Yango. C'est ce que vous voulez que tout ça là. Et ça n'est pas besoin de que Zoa qui tende à l'amba zipika moto wana. Mais retumbane lamba la moto gobi makaka. Ceux qui ont lié à Kambonga Moutou, Olanda Landa Batuna Sima, moi Nazala Langote, Naba Passi Nangai, Nako Zanga Nangai, je fléchis mes genoux devant celui qui m'a appelé dans ce travail. Et d'ailleurs, il y a un commentaire wana. Ba commentaire à Bana les Nazaréens et Banara. Toi, tu n'es pas de les Nazaréens. Alors, si tu es fanatique de quelqu'un, arrêtez un peu. Tu ne connais pas l'alliance que moi je fais avec mon Dieu. Je demande pardon à Bandekonian, surtout à Landinga, parce que ça fait un peu mal. Vous voyez? Ça fait un peu trop mal. Arrêtez un peu, bien aimé dans le Seigneur. Nazo Bate qui n'a pas traité dossier. Quel intérêt que moi j'ai ici? Je ne gagne ni argent. Je ne gagne ni combo. Les frères Alvin, Teto, Papa Remate Moutou, Baroya Opé Sanga combo. C'est mon Dieu qui a pris mon nom. Nanga Babisika Nazake Papa Nanga, Combo Ne Bagita Kite, à Mathieu la vie, comme un petit Bisika Yozaliwa. Tikala la niveau au bête et la rabatuma beaucoup. Nana la niveau au bête et la rabatuma beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je disais que je suis avec Papa Rema, étant donné que Ayakiko Senga toujours nini bandekubalandi oyo bazaba na Nzambe bo sunga biso. En tout cas, veuillez m'excuser parce que ça fait un peu trop mal. J'ai vraiment raison. Bana les Nazaréens toyebani nakoyo ki Nzambe na sonité. Je peux pas aussi laisser ce sujet. Je pense que Tozo Komisango Nasuka. Et puis, je tiens à vous annoncer que c'est la toute dernière émission que je fais dans le dossier Oyo. Nakolela Papa Rema. Bonjour Papa Rema. Bonjour maman. Bonjour à tout le monde. Bonne santé. Partout, santé. En tout cas, Naza en forme aujourd'hui, surtout que Nazara qui n'a le sambo vraiment mingi. J'ai consulté mon Dieu et Nazu une instruction, ma casse et puis la direction mingi au Mindele Kingaï et puis pasteur Richard. Merci beaucoup. Bonjour l'homme de Dieu, Pasteur Richard. Bonjour. Je m'appelle Maman Tiffany. Et puis, je m'appelle Bandégono sur Hollande. Je m'appelle Maman Tiffany. Santé, ça bien dans Ok, merci beaucoup. Que Bandégono aller Nazara balingana seka. Ko seka langa ezandi makambo. Papa Rema ozongeli biso na les Nazaréens, au beti porte au toqué parce que tokoko boyate sur une taille na ndaku na beti koko. Atanda kunangeza propre na uti ko pangusa mais soki mpaya ye azana posa kota na ko c'est oui entrer. Merci beaucoup. Na yeli susu na le Nazaréen ko
pour informer na bana nzambe. S'il vous plaît, Mathieu, on peut voir papa. Ye nazaki kolobaki na ye lisusu na les Nazaréens pour informer bana nzambe ba auditeur nyonso ya Nazaréen TV que na émission na uta ko sala la dernière fois pour na bino pour na informer bino pe ko informer na frère Alvin journaliste ya la voix céleste autoza ko sala ne ba émission. Je penserai que na lobaki na biso que le frère Alvin tango atie audio na audio oyatiaki parce que nga na salaki émission à transfert na longwa na la voix céleste na koma na senga demande na chaîne wa Nazaréen TV ayaki kotia ba émission na ba audio nde to komi na ba problème na Alvin. En fait nga na yeto za la problème té sauf que to komi ko débattre na audio wana nde na yobaki na balandi nyonso ya Nazaréen TV que le frère Alvin na audio atie oyo ezalaki kaka na voix na ngai na ba langage oyo to benga ka langage chinois o na bande ko solango na ye a profiter na langage wana pour na tia ba lobaka ya ngalo sali montage à longoli ya ye na pesa ki 48 heures pour na aya to fanda ndenge to va na pasteur Richard ici de ozi mama Tiffany ozala ce qui peine papa ndeko Eliezer to benga ye azala ba bo questionner biso to tia mobimba ya audio wana frère Alvin tia mobimba ya audio wana pour ngape heureusement nazala qui peut intelligent sage prudent pour na kokek na reza qui peut déjà ko enregistrer et to tia mobimba ce qui a sali montage na ko tia ba moni même causerie même parole mais batala ba komboni nezala kati wana le frère Alvin a quitté la 48 heures na sali lisusu on appelle ça qui 24 heures donc on a été un journal lelo na yeli boso ya bana nzambe na nzela Nazaréen TV ko informer pour na koluka ko finir dossier oyo parce que ngape na tiaki ba preuve mama Tiffany na ye ko yebisa bana nzambe ce qui s'était passé ezalaki likambo ya audio wana ezalaki likambo etali évangéliste Wale Sate c'est vrai oyo ngana bloba en avant il y a ma pratique on a s'attaqué qui est évangéliste Wale Salaka na lobaki na talaki par rapport à l'écriture et zalaki na ba pratique ezaki satanique et zena ba langage ezaki démoniaque et ne na bandaki ko annoncer non seulement na ye na bandaki ko annoncer ko dénoncer ba pratique o ba sala nzambe tonto ba sala nzambe susute donc ba soi disant ba sala nzambe baso me makombo ya basala nzambe bazali ko sala pona ko pirater ba étoile ya bana nzambe ou autrement ko dérober ba étoile ya bana nzambe pour que bango ba s'enrichir dans le but que ba makambo na lobaki avant ezali makambo ezali ya solo ezala nzela mais makambo oyo ya audio oyo le frère Alvin atie comme débat ya ba audio ezalaki makambo ya évangéliste Wale Sate parce que nakati wana bakomona kombo ya Wale Sa eza kobima te ezali na kombo oyo ezali na kati lokola ezali na kombo eza na kati le frère Alvin a profité lokola nzela ba évangéliste Wale Sa na sima na ye pona kosala bafuta ke bambongo kopi na ye oyo asalaka parce que ça ba émission chrétienne te wana eza ba émission profane. S'il vous plaît, pesez un peu mot, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Respecter un peu l'autre. Merci beaucoup. Dans le but, ezali bongo parce que c'est une corruption koti na lingi koyebisa bala nzambe. Ke ba audio wana guerre o komi yangai ya tia ba preuve kana tia preuve ezali ya évangéliste Wale Sate. Ezali makambo nini? Ezali que ndeko Alvin azali na vie na yo azali musala nzambe, c'est un grand ndeko to benga ma grand na mboka o ya Congo. Et ngai pe nazali na vie wana ndele vie abenga kinga na yaki kokoma pa ya vie mama Tiffany bato bazolanda biso donc na ya lobi te émission yo fosala nga ba émission ko sala tala bitumba tel naza nango yo kende bo sala ngo na ndeko Alvin abengi ndeko Alvin ayeto solo ba lobi to sala ngo ngana atindi lokwa nga mission na le frère Alvin tant atindi émission to sala na frère Alvin to bandi ko sala ba émission lorsque ba combat est comme koya na ba vérité na mission na bande ko bimisa ba combat tango bandi koya se fait que Alvin côté la zubitumba ngana zubitumba wana sans montage et yo ko sala ke aye ko mona ngande na zaka jité ye moko pe agité to la sali ba SMS ndenge bakambango so ba bitumbango ah nde le frère Alvin a qui ko proposer ngai alobi
apôtre omoni ke ndenge ba luxo boy tala ndenge ki wana na dernière émission oyo naza quelque part na balabala po yemo ko frère Alvin a comprendre que tango place a oyo kokutanga na zone ngatayeba naza ko contrecarrer na tinde da place nga bazo landela pays parce que na lepe na oyo ezaki sécurité nanga yemo ka yebi na conscience ne to lo ba liboso basala balanza ndetong na ye na suka lobi papa omoni te que vie na ngai Alvin est commis en danger na soleil écoute na avocat na ngai côté na yo pe apôtre eza a danger il sengeli na yo okende ko bomba na de quelque part ndeko ko bomba de quelque part omoni te que vie atinda ki biso makambo oyo atinda ki biso makambo omoni te ka tie vie na biso a danger wana le vie ngo déjà a linga ki akende a voyager parce que azate la mboko faki déjà ya ce fait que alors il faut vivre on appelle ça biso mbongo yo zo mbongo garantie na yo okende va place mususu ngai pela zo mbongo na kende po bana no pe otikela pe bango de quelque chose ba kolia o bomba mana oti makambo esila nde yango wana lobi no to azana major moko enregistrement zali audio pe zali do azali na major moko ko be asolola kinaye po basala yango après le frère Alvin na ko lobana ngai que asolola na papa na ye tant que bilanga sa major ngala le bolimbisi tant que bilanga sa na major ngala bite ngai pe to que no luka relation na zana ngo ya ka to que relation on azana ngo ya likolo eza pe relation likolo mais faut to que no luka relation likolo pour ne assurer sécurité na biso nde le frère Alvin zo ande déjà bandaka ko enregistrer ngai pe ko na benga ngo na loba eza heureusement ngai pe la bandaka déjà ko enregistrer donc personne n'a fait confiance à personne donc jusque là on a encore escroqué personne. Deuxième proposition, il y a la kinga ba ruzuana, n'a pas le bien relation, il y a bien sa relation, n'a bien sa relation. Ce fait que le frère accueilli, a eu benga qui va proposer, va faire sa mbongo pour changer de discours contre l'évangéliste Wallace. Na boyi yango na refusé yango. Tant on a refusé, le frère Alvin a eu a sali droit de réponse. Parce que ngamo na ebisa ke yo zwa na yo ba sa droit de réponse ngana kozonga na continuer makamna osala. Tant on a moni que le frère a zumbon a sali a tenir la langage ezaki na respect ya vocation na ngate ndena na sali émission transforme na bina okekuna te pona likamba corruption et koti na komi na Nazirea TV aw. Nde le frère ba di kotia ba audio yango na lobi boy. Na ba audio bolandaki na escroqué le frère Mokote na pesi 48 heures jusqu'à 24 heures et sali 3 jours 72 heures le frère Alvin to bengi to zala ba audio wana na zala ba audio wana to bengi pour y avoir confronté biso na émission bana za bolanda penza le journaliste Alvin bolanda nangai yati audio ngala ti audio batu na biso alingi ko yate lokola lingi ko yate na sina yeli boso ya bana nzambe maman. S'il vous plaît papa Rema, est-ce que je vais poser des questions? Oui, merci monsieur. Merci bana nzambe. Nous faisons tout simplement notre travail. Vous voyez soki papa Rema a ki na ngambo yote tout ça bo ilinga ko yebanati. Donc bolinga bomo kaka muto azo samsana o pa zo samsana nzoka ni musu azo sala ngo azo lela boye musu pa zo sala ngo azo lela boye tozo pesa muto raison te nul ne parfait sauf Dieu. Papa Rema na ki okoloba boye banaki na frère Alvin wapi to yebani na frère Alvin et pas ya le vieux oyo azaki ko futa mbongo ponga na leka émission oya tinda ki biso na sala ke émission pa inayi. OK. Je pense que Oyelinga a preuve. Oui. Merci beaucoup. Mais tous on a nous comment est-ce que parce que bon Dieu on nous Olympiques et belé tout quand on mon bien-aimé à qui j'aime beaucoup le frère Alvin Beya ndenga zolo bake na koki ko trahir yote. Ceux qui na trahir yo na trahir mutu atinda kiyo. Oya fute la kayo mbongo. Suivez. Oya biso dalé to kutandeni na na fute la kiyo mo ya miso leka. Ceux qui ont trahi, qui ont livré, automatiquement, dans le livre, ils ont foutu le mon émission. Merci beaucoup. Moi, on m'a donné tout simplement de preuves. Tu retiens la bino, preuve parce que tu limité ma les zala. Sur le frère Alvin, question le bosso na tindelon de Alvin parce que aux autres la émission tu es libre mon bien-aimé. Tu es libre. Question le bosso toni to tunayo. Yo na frère Rema, papa Rema, boye bana wapi. Tout kana ko kota boy, to kota boy. Frère Alvin avec beaucoup de respect, oyo na zakana pa na yo. De même tous opposés papa Rema avec beaucoup de respect. Papa Rema lobi boye bana qui est pas il y a un grand
vie mutu abengaki yo pour katia bino en contact bosala bémission contre ba antivaleur ezoleka mais na objectif so na landi yo botombola vie wana c'était ça ouais paye moko d'après via mafutaka vie wana ko bando kofuta yo donc vie na komi ya danger mamangala komi kotako tatinga na lingi na audio yo lokola le frère Alvin basala makam na bango yemo katie ba audio atanga ba kombo ya kombo avia parce que ezala kati audio merci parce que nga to kende na lingi na escroquer na mutu te même le via mona senge mbongo na epesa nga mbongo bo na nute. Merci, frère, par rapport à Réma, Limbisa Bosba, comment on a dossier, comment ils frère Alvin, question le bosso ezali. Parce que là, bozo tchaka badio, bolinga bato, bima. Entre temps, biso na ba pasteur Richard, toza ba innocent, toza netika ba téléspectateur, tozo sunga bino. Question li bosso to tinde le frère Alvin. Okoko ebisa biso yo na frère Réma. Boye banaki wapi na apôtre Réma. Boye banaki wapi. Deuxième question. Nani abandaki ko foutre l'apôtre Réma ba mbongo pour kale kana émission puis yo moko miyo ki voit na awlobi ko ki ko décevoir yete. Nana to ebite est-ce que bo c'est décevoir ou comment? On le ko ki ko décevoir yete. Pour ce ko décevoir yese ko décevoir mutu oyo a foutre la kaye mbongo. Wana question mi balé oyo to tinde dio koki ko répondre yango soki ko répondre batu ba iba tangela biso clairement combo et puis de deux papa Réma la na tout na yo dossier à $20 bolinga ki bo escroquer nani même question pe na tout ni frère Alvi dossier wana alinga ka escroquer nani tangela biso combo ya muto papa Réma alinga ki a escroquer ce combo tanga mite c'est que makambu ya $20 c'est faux et archi faux. Togondi mayango te segezali o ndenge papa Réma azoloba papa Réma bolinga ko escroquer nani ça bolinga ki ko escroquer nani voilà moto o to linga ki ko escroquer na lingi malamu lo moko escroquer ezali moto o ya tinda ki biso donc bino ba téléspectateur na maman lokola ye atie audio wana pour a ridiculiser nga ezali yemoko kala kati audio ne bokoyoka kombo wana parce que na lingite na salir parce que to sunga to gato escroquer yembongo escroquer te donc moya escroquerie au $20 au $30,000 loko les alaka te na lobi boye ke tangu proposition ya ba pesa ngambongo pona na reblanchir évangéliste Walesa ngana boyi ko changer discours wana na biya sali bango basala droit de réponse to basala droit de réponse ngana e ko sala émission ya transfert nde yango frère Alvin ba comme ko utiliser ça je vous dis nde ba comme ko utiliser atiasko ba audio wana do yemo ka comme asombi bitumba bo pesa na ngana ko sala bo pesa et tout ce qui tombe ba place ba futai na moment ba futai yana batuka na kata bango pe ba benga ngai pour bien informer yango nazako. Maintenant, comment est-ce que tu savais que Léa devait passer avant? Parce que yo lobaki que Léa koleka na apôtre tel ba koleka ba sala boy. Mais on lobaki on va après que comment on appelle que et sala mi bongo. Ozana kisi ya boyeba ba bloko wana. Nazali na kisi te nazana ba information kaka na sentir na yemoko Walesa na ndenge bazokende. Kaka bango nyoso ondenge bazalaki apôtre Mania. Ye Léa babongos ndeka bazalaki wana baona na Alvin ndenge bayokana ki ba bureau ya Walesa ya on a bi évangéliste Walesa bima na makambo audio posa la ngote tu risqueras encore ya possessuer parce que nga apôtre Réma na makambo oyo o risquer na tia yo kao parce que za makambo wala te na makambo oyo ya on ba propos la tenaki contre ba pratique no parce que là ba preuve misusu na ba vidéo wana za ma misusu awa moi je ezali dossier na traité awa on a sur la ba nzambe ezali makambo ya audio oyo ezali ya papa Walesa te donc awa ngai pour la kotanga nani oyo to ngai to escroquer dans le but cela est commencé il y a commettre encore par le frère Alvin et bima de panaye donc ngapena lo parce que ngai nanu na bengi vie mon côté pona lo bané vie ngana zo pesa biso bongo boto ba bani bongo nangina tout na po na landa ki okolobi le frère alobi que beaucoup mais la danger to comme yango na sina lobaki na lobi boye le frère tant to sali excusez-moi maman dernière émission avant corruption ko tapona bango basala donc un jour avant
le frère Alvin auto ça les missions sur botali pas ya Sylvain Céleste image on a test mon attaché chemise akaka na zaka jide ya balabala pendant tout ça émission balabala te ya na balabala ndé le jour au frère Alvin a lobé nanga apôtre ngana zuba menace makasi comme apôtre moi été yo pendenge mo apôtre ndenge sa bo ndenge yo sala bo apôtre ngasi na tindi avocat la ngai epa ya évangile Wallace au monde ndenge sa bo via luke biso makam vienani yango la bi ebima pa na ye ponga na za pré ya kobimisa ngo bana balandi bilomo pe mutu bo pesa nga batoli na ozela ye na lobi boy ndenge vie wana donc commanditaire na biso alobi wa tindaki yo loba de quoi yamba futa ke mbongo po ya futa mbabi loko vie a pesa biso mbongo te esenge na biso yondo comme na danger obombama ngai pe Alvin na bombama ezo senga nini tozongela vie toluka mutu atia vie pression pour vie abomba apeso mbongo obombama quelque part nga pe Alvin na zombo na bomba la quelque part pour boyer ndesa ndal proposer makambo $20 $30,000. Donc si j'ai bien compris bien aimé dans les sens na mécano qu'on faire comprendre donc là beaucoup il a danger et c'est là qui que yo obatama parce que mutatinda kibino le propriétaire mutatinda kibino ngape na zoye ba été le commanditaire atinda ki l'apôtre Rema et le frère Alvin azo laissa te Alvin a dit ko la zo laissa te to comme na danger to zongela ye mais ton poto zongela vie wana to duka l'homme fort a ça les menaces pour que vie apesa ngambongo ngarema pour na bomba à la hâte parce que ma vie était en danger yebe ba pesa mbongo pour abomba d'abord qu'est-ce qu'on va utiliser nani ba utiliser ba militaire ne to luka ya ba ka za major boyo kango nda sola ki trader style Alvin ya on est dans le apporte to da entre biso c'est que ba promo bo esimbite to sololi ole ke ba marame ko masogine ngana zo beta disone ya dikamo to so ya proposition proposa kinyawana yani tu vois na miso abanda ko ya on est dans sola ki ana pasteur bona bo alobi ke non ko fela onte bona bo ko bota marame bi ti chrétien bona bo na zala iko ske na maître na biso wana ona yebita ki ya major wana wala non wana letke adamu tunanga moi c'est que tout bien tout aboyeza c'est la major alors tant que sona major a kepo ko sola père spirituel la benga le biso ka sona père spirituel na spirituel na boyi a père spirituel bo baptiser major ndé déjà soit disant maître avocat na ye akenda ki déjà se bandimi ba pese mbongo ayo benga so ba pesa mbongo changer nga na bonanga ale batelinga ba audio wana ki ya makabambo na kinto escoter nini voilà pardon donc c'était un peu ça na sengi tozonga na régie. Hello papa, bonjour. Oui, bonjour. Au moment où on a bien parce que papa de sa fête qui est à l'intérieur, à la zone, tout à zone n'a pas battu à zone à l'eau, bien à côté là. Il y a un moment de silence, hein. Papa nani? Pardon? Papa nani? Évangéliste Kabouli. Ok. Ouais, à dépasser mon cœur. Ceux qui n'ont pas battu l'eau. Bien à Benga. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Tozo Kende, toujours Tozo Memango. Makambo Kende Kosila, Moutamtalo la vérité. Parce que l'apôtre Remana Rolando le baki qui évangéliste à Batou, Azana na dossier. Pour assister le frère Alvin. Pour rien, il est innocent, il se suit encore ceux qui pensent Azam Moussali Nzambe. Donc il se suit encore na makambo oyo. Non, Azan de Kona Moussa Nzambe. Na lobby, il se suit. Non, naza clair et naza bamba phrase ou ezali propre poli ngana lobi boy na kati ya dossier oyo ya audio mon frère Walesa donc na kati ya dossier ami bimisa pourquoi de peur que tant azokota na makambo audio lo kwa ya zotia ye soutien aota le frère mutu makasi corruption azopesa mbongo croyant que par débat ya ngana Alvin et ko isanga ko finir nga ko salir nga abimane parce que ekopé c'est son ya on a le biboui ezali sous na émission oyo le frère Alvin Asali bazui ba parce que azasu na excusez-moi s'il vous plaît papa Rema c'est moi qui est en train de diriger ce plateau de même je veux te poser une question bobanda qui déjà bozana qui de mamaïla mabe de part et d'autre côté évangéliste bazako zo enregistrement pourquoi bozo soana muto zo enregistrement donc boyeba ki parce que ce ngana zo enregistrement ngana ko loba bien mais yo mutu nazo zo ko miye bati o bana ko loba mabe o loba l'aise
Donc, on a côté notre bien-aimé, le frère, mon collègue, on a déjà qu'on enregistrement. Pourquoi? Déjà. Donc, allez-y, comprenez. Vous pouvez pas être déjà à côté, enregistrement. Pourquoi? Donc, bino tout vos qui n'a pas maillé les amabé. Bon, ce qu'on te tout na yo question. Toyo ki yo kolobakuna. Bope sangambongo. Ngai. Na yeza sala nini boebite ke vient na bino ba obundisa ye. Na baza yanza balingi yede. Bino mo compléter. Pour ça ma soni moi na lobango zate. Papa Rima. Malobombo kayo. Moni Mama Tiffany Bible zobete la biso histoire na désert na exode zoloba. De même que le serpent a tombé, le fils de l'homme aussi. De même que le serpent est élevé dans le désert, le fils de l'homme aussi sera élevé. Le serpent dans le désert, c'est qui image déjà à Mabé. Parce que Bazaki ko mordre bateau. Et Dieu a demandé qu'on puisse fabriquer les serpents de reins, na image, na représentation pour que produire guérison. Donc, banyoka oba se produisa qui na désert pour piquer bateau, ça c'est la ruse. Ce sont des ruses oyo et comme la qui na biso. Donc makambo oyo salami eza pona kombo Yesu kembo nzambe etalisama. Laissez-moi continuer. Makambo oyo ya tozalaki nango on a dévoilé qui pona papa wale ça on a bandé ko dénoncer nazwa ki ba pem tant ba menace comme ba appel ba benga injurier menace le frère Diakodia konda benga engai parce que le frère Alvin jusqu'à présent ndena ba minito azali susu na audio na ngate na ye à part o satiaki na onyo sorti comme ngana bata wale ça ya bata évangéliste wale ça le frère Diakodia ko que ça soit le frère Josaphat ba protocole na ye eza comment tant menace le kinga mingi ndena bandi ko yamba ba pe na bango ba bité bandi o proposer mo moni papa bozo ba odiana moni papa ko salo balamu tika boye to pesto sunga yo reblanchir ye o sa nabi makambolobi non simbinga ya za non ça c'est vrai hein bon obenga ngato ko solo là c'est comme ça que tant ba comme ko proposer nga appela comme on dit manalobi ce qui bo pesi nga na ko reblanchir ye. Bien aimé, en tout cas, na sala qui a mon ante pour exact na sali yango, mais sauf que na comme qui bindimandima à cause naza mutu, naza na musuni na comme ko banga menace est très fort. Bon mon pas battre d'autant que zo le kabo inutile bo condamner Naziriato Mama Tiffany ndenga yambinga. Inutile peut bo condamner le frère Alvin kuna ndenga ça parce que yé pas yé bien on a conscience na yé tina ba téléphone na yé aza ba SMS à menace azwa bani donc to koma ki ko banga banga de corruption na ye pour ngai parce que na Alvin boto soinité donc ko changer na ye côté ba corruption na ye na comprendre faiblesse wana na menace ngai pe ko tourner na zala ki na koma ko ndima na ndima corruption que boso botini mbongo na sala bona reblanchir ça parce que menace ya ki makasi pona ko kaka même ko zama mu dépasse na comme même na estomac. Nous estimons comme ça la attention franchement nazola ba pongi apporte là les obanda makambo on s'est préparé été mais na prière na se prépara et bon na musuni na exercer na pratiquer le même que Christ et ça le melaye na sagesse ba parents tant autant écriture ndenge zo ko faire fuir le Christ et ça ko faire fuir tel ngai pe na ko ça la de même ndé on a kende ko bomba mais so ba zwanga bozwanga te mama so ba zwanga bozwanga donc mais bango balba ki bazo luki sote merci il faut to le ba la lingina lo babo tout ce que o bazolo ba luksanga te kasi botala ndenge bazako ko zwape batwana pour ba ya ko défendre bango pe ba komi bango moko ba porter plainte contre nga mais lingina lo babo téléphone angeza ouvert na banga sur le monte parce qu'il y a beaucoup maintenant à dévoiler avant de chiter. Moi je dis déjà ceci, s'il y avait une plainte balinga qui est ça mandingi autre faut ça les marquer donc benga ba benga monsieur Remabou na Patrick oui vous êtes convoqué telle place mais je dis déjà mbokeza ya batunios babisiko bango ba kende wana ngai papotre mesina kenda ki pe ko sala pe déjà ba plainte so ba yebate donc jusque là le kwana mutabenga te bazoko sabino parce que bazoko corrompre batuwana bazoko corrompre batuwana on a le biboyi soki papa wale sa za musala nzamba solo abima na makambo audio oyo mon frère Alvin na lingie mingi azali ko business na ye pour ba pesa ke mbongo pas ça ba émission parce qu'on lui paye pe na ba monter ba pesa kae donc la ligne que
papa Walesa abima parce que papa pour plus âgé que nga même au bout ngate mais aza papa déjà ana mwana mkolo donc abima na makambo audio oyo ngai Alvin to kende place parce que mission na suki sango lelo parce que ya ko to ya kaka pona ko lobela makambo te donc pona ngana lobi ko banga ndem te salinga o bango bando te comme ce qu'on appelle bata poto na ndimaki ya papa diako na frère moko boyi soka benga masuki évangéliste ezape wana na rola za image ya photo na e ba ebani na ya papa Josaphat ne bazaki ko arisenga na za ko ndima yango bien aimé boyoka yango apôtre Rema mama papa bozola ndanga bana bilenge bana nzambe bata mayele bozola ndanga na lokwa na zwa ke un franc mutute na ndimaki yango pona bango pe bakitsana no ba pression bazalaki nango mais mutape singa ngo azate. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Wana Papa Rema. Oui. Ngala zobenga yo kombo na ngai Diako bazaka na Paris. Oui. On a rien kaka na son conseil etatendeko po omoni bakambo zolo baboyetali yo na nalingai na explike yo ke mutu lokola papa Walesa akokotinda bato jamais po bamenase yo ntango yo ozoloba makambo ya ndenge wana na batémoignage oyo ngai naza nango na mutu lokola Walesa kantaka soki naza neti na bandeko ya bagénéraux banani sina koloba nini na koinfluence bango na kisasa batake yo sanke Walesa yeba oza mutu oza mayele quand même ntango ozoleka na batv Walesa aza pour rien tika na yo komema makambo na mosika po kolukola mosakutu susu bato mosusu oyo baza wana po eza na bato na kisasa oyo Walesa po abikisi na bapriere na ye oyo baza bamikonzi papa bakoluka mpe basali revendication na bango sanke Walesa yeba yo nde mutu fozala mayele obatela vi na yo ovanda ndeko na ngai nga nazoloba no na ndenge ya bunzambe po toyebi bamakambo ya bunzambe ata baraba wa ndenge soko omeko touche Mahome na bango kaka mutu oyo akakotya babomba wanani Osama Ben Laden biso nde tozalaka soko omeko bima na nzela olobake Osama Ben Laden aza ndoki to nini oyebi ke bakosasa yo awa me azalaki mutu mabe aza na bafanatike na ye sanke famille ya Osama Ben Laden bayeba bato wana bakosala makambo na bango donc papa batela vi na yo kolanda te mbongo eza na ntina te to bato baluka donc eza saint esprit pena nzambe moto akoti ngai nabenga yo nasolola na yo po bandaki masolo na yo bien naza kolanda yo banda bien ndenge odenonse bateni lesi banani tozalaka na bango awa tomona bapratique na bango wana eza na rien à voir na kabundu Walesa eza na rien à voir papa nga naza wana aza très esprit nazala porte parole ya papa Wemba bacorneli malongo wana baza wana nga mutu na mema bango na vivre nazala camarade ya pauvre Musa mwana kini bakuda dada bayoji bavieya zaza bayebi ngai ozomona donc soki nakomi na bunzambe po namoni eloko nzambe asali na kati na ngai travers nzambe ya mutu wana mais bon wana ezake etali ngai nanda nzambe mpenza atyenga kere na pesa yo toli wana papa yeba ngo ke mutu akokosala mabe sans ke Walesa yeba et puis Walesa akoki kobima ta mosusu na tv boye alobi ke mutu ameka kofinga apôtre Rema te nini te bato bakoyoka ye te ozomona mitya kaka na place na ye nini tusa ndeko na ngai batela dignité na yo batela vi na yo tranquille kende na bamakambo na yo ndenge ozokende po toyebi bato ya mokili ntango bamoni yo bazotala yo bien ozoloba makambo ya bien ebandeli bakoluka baya kokotisa yo bambongo to nini ochange nini orke yo ozobebisa siko credibilité na yo komona obandaki bien nayebi te soki okomprendre nga ndeko nanga. Bon, papa na sepeli maloba na yo eza avec beaucoup d'humilité. Je penserais dire ceci que bino na poto bozolanda ngai ndenge naza kosala baémission na ngai. Na banda kutu kolanda yo pena na ebandeli ndenge oloba histoire ya baJérémie banani tu wana
bon siko ngai naza muta donc nzambe asali ngai bien mpo naza na discernement saint esprit donc wana naza nango ozomona donc nebandeli mpenza lokano papa rappele nga kombono nani papa diago papa diagonal soko oyoki na banzembo viva bazaka obenga nga diagonal. Papa Arima, je veux te poser encore une question. Là yo obanda kiko dévoiler soki na landi bien muto atinda kibino wana pour ozobomba kombone muto atinda kibino parce que ngaze ki na voyage na landa nazo ki vraiment tenter bolimbisa nga ya Rolanda ba émission o ya banda ki na voix céleste na ju vraiment temps Rolanda ngote parce que kuna pesa avec connexion c'est un peu difficile muto atinda kibino est-ce que atinda kiyo na le frère Alvin po ya azani ka musala na ego yamba bon yeba ndoko futa ye ayeba ki ke fo yo leka o lobelela ka mutuana pour que o dévoiler makambu ya solo mais o tira pe kombo na ye o lobelela ye pour que ye a soi-disant mata ndongo uchi koloba na ngina tuna est-ce que tinda kiyo o lobela makambu évangéliste o comment est-ce que yo bandi ko lobela makambu ya évangéliste o tele makaka wana o banda kaka ye na ye. C'est pas gentil. Ya benginga apôtre yaka wala personne azango atango peti atango pe audio anako alobi boy apôtre ya to sa mission na yo wana Picadeli oh non apôtre to Picadeli esa matonge na Picadela na couloir na matonge hôtel wa Picadela yebani na Picadela. Le problème est que le frère est l'hôpital na solo li na vieux atindi biso alobi lelo olobi la makambu pe ya walesa bon comprendre nga te bon comprendre nga te mais bon réfléchir le quoi il y a banda qui refuta de comme le qu'on a le makam par épisode donc l'épisode wana alobi tel basona vient ngana solo la makambu suko na dévoiler makambu ya walesa nde toujours moto sale pe ya walesa aleluki makambu nyos donc le frère Alvin na commanditaire nde basali pe comme aboye et le frère Alvin sait que ayebaki parce que alobi la ngala moko alobi nals na sala na bango miso soko meka ko attaquer boy apôtre to lia ba futa bien oh oui ba futa bien to sala ba pesa biso donc pourquoi pas ngana bi le frère Alvin te mais par le vieux oyo akuta sa biso donc nandega pe ba futa na comprendre que papa wale so futa bien ce que ba attaquer franchement donc si je comprends bien ba comment lia la bango mo sali na nzambe mbongo les caractères no soko toucher mais ba vieux bazebele ba vieux na sonde bataka nga wana biloko wana nyoso et c'est ba vieux wana nyoso natake bango pourquoi tini na minito batiki et puis si ba benga ba bongisa to keto bongisa mais kaka ya papa wale c'est comme ko msambo papa ko msalo sumbongo te pa ya Alvin tika na yo parce que l'autre c'est monsieur Souka je vais pas avoir de problème na audio to bunda na makambu oyo ya bana nza bana ngo besoin ya ba pratique ou soit au laisser ba pratique mabe ba sina yo mabe onde besoin ko usurper ba étoile bana nza na ndenge ba forme ebele oyo bible eza ko approuver yango te to sana nu audio bisika wapi na okanga komba mutango te azo ebisa yo ke papa za na voyage eza nani oh le bec na papa ya za voyage les frères Josaphat ke sokaye tozo ki suta yango benga yo te po papa za ki na voyage ba benga nga pona ba pesa nga mbongo parce que nga na ba ki bon le quoi bilo bo bina reblanchir bino. En tout cas, mission dans ça en sous terre, n'a pas c'est ça la banane nzambe lelo. Ba yeba vérité claire. Donc, na biloko la bino bonebonina reblanchir, ne so ko pesa nga mbongo ba ke il faudra na bimambo parce que tant bête la kotanga komba vieux en exemple moto ngana na forcité. Donc fo bimambo ka. Mboka o dans la salle mission na lobby vérité o ba preuve na ngo za na tikeli bango bato ba preuve on a bando tambola bango to kenda ba bureau afi yango to ke po bango pe ba yoka. Alvila ka esi nem ta après ngala ba preuve bato na ok na bureau ya commanditaire. Donc ezama ka papa wala sa te abima. Mais parce que awa ba preuve même ya commanditaire papa m'a pesi ngate mais na yo parce que je doutais. Je me disais na rang na yo qui so maintenant na tigelo to tia mopo voilà yenem ta bandisi makam le frère Alvin voilà ma pasteur pardon papa Rema bozoximité ma bana nzambe pardon na lobaki le jour voilà qui est mon berger l'Éternel est mon berger c'est lui je ne crains aucun mal ba bangelo te nzamba mo bate na bango bazoye ba misala satana polele pour que papa Rema na lobana pardon mtema ngeza bien na ngolo nzambe. Donc, nandenge commanditaire azoloba naze suna posa be mission ngote na yo na ye botika naze suna posa be mission ngote eza. Donc si je comprends bien
bo roulane bino na bino mena biloko boyo lingi biso to yo kate là yo zo kanzaka yo ndeka ko enregistrer ki muninga pas enregistrer ki papa ma yo petango banda ko enregistrer ba été ba enregistrer yo na ba été bino petango bo ande ko enregistrer bo ba été que papa ma zo ko enregistrer siko to ebité bozala kaya Yesu to bozala kanani lo papa na ngai Eliezer libumu soki pe na kinga kati makolo soki pe wapi bozala ka wapi identification papa Eliezer alobaki ezokota tina kati église identification nde ya boye bolingi batu bayeba te po bo bandela kango bo rula kaka boye bo sala kaka boye ezalela kaka boye bana nzambe ba souffraka mais ba prière o ba santu bazo sala to lingi to yeba ka vérité nzambe tali sabiso ba oyo bazaya yo na ba oyo bazaya yo te bo bondela bongo te so fallait nzamba sa abi c'est grand géant et uti na lola kuna akitisa ngala bi bo tala ba oyo bazaya nga na ba oyo bazaya nga te mais yango ezomona na ba oyo bazaya ye na ba oyo bazaya ye te. C'est triste. Kobanga nde na kome kondima. Olo to ba banga pele ozombo ngamo pe nazo banga like so la yeta mso ba kanga ba okosanga pona ngana ebe bon mais na olo baka na ondima ba rendez-vous ba pesa ngana ba na pesi ba rendez-vous place na yate. Merci. Toyo kananu preuve mususu comment est-ce que ce monsieur na no a poto nani oya poto azolo bake soki pe papa koko sala ma bete mazana batu diago avec diagonal batu tous on a régité au canal comment papa comment il nani diago c'est lié pe mutu a chodio na yo que senga ki matindeli alvin siko yendeli dia mais nana ki bobeta ki matindenge ni na yo sokola mutu akoya ko sala makambutu tout papa rema bo yo kani déjà makambutu tout mais njo kani ba kuna bazo zwango siko il y a deuxième tour il y a troisième tour là ba bengo bazo enregistrement parce que ba ki déjà tu étais d'accord na proposition on va faire ça qui donc au tomber sous na piège na quoi sous na piège mais papa mais na yeba ki que non papa rema obi keza cupidité. Non, cupidité, maman n'a pas testé parce que au moment où je m'étais mis à l'épreuve, il y a Vinangai. Mon atelier qui Vinanga, chaque fois que Nazali parent, Nazali responsable de mon na famille, que ce soit dans la famille Nangai restreinte et élargie, et na foyer Nanga aussi, on a composé famille Nanga. Donc, na banga ki nanzoto, makambo ça donc cupidité, Nazali Ngai, ceux qui n'avaient cupide. Parce que na Nazareth ce qui bongo la cupidité na ngabota la histoire na depuis na bandi ngo na ba émission na banda ko le bango ba place na outil donc ba tu na vanda na bango mais on a cause ata ba immeuble donc na sona bina sala escroquerie que ça soit ba bijou ba ba mituka ba donc je peux le faire mais na sala ngote ba kanga ni par na sala ngote même mutuka mke na tambola kango wana donc ça même la valeur même il y a $10,000 donc ngana zolo banona ndenga bunzande poto yebi ba makambo ya bunzambe ata baraba wanenge ba soko meko toucher maome na bango kaka muto ya gakocha ba bomba wanani Usama Ben Laden biso ne tozalaka soko meko bima na ndelo lokake Usama Ben Laden azando kitoni oyebi ke bako sasa yawa mais azalaki mutu mabe azana ba fanatique na ye sans que famille ya Osama Ben Laden bayeba batwana bakusala makamu na bango sans donc papa batela vina yo kolanda te mbongo eza na tina te to batu baluka donc eza saint esprit pena nzambe muta na koti ngai na benga yo na solola na yo po bandaki masolo na yo bien na kolanda yo banda bien ndengo denoncer bateni lezi banani tozaka na bango awa tomona ba pratique na bango wana eza na rien à voir na kabundu wale eza na rien à voir papa ngara zawa na za très esprit nazala porte parole papa wemba di ba Corneli Malongo wana bazawa na ngamu tunamema bango na viva nazala camarade pauvre Musa mwana kini bakuda dada bayoti bavieya zaza bayebi ngai osomona donc soki na komi na bunzambe po na moni eloko nzambe asali na kati na nga travers nzambe ya mutu wana mais bon wana ezake etali ngai nanda nzambe penda chenga ker na pesa yo toli wana papa yeba ngo ke mutu akokosala mabe sans que walesa yeba et puis walesa akoki kobima ta mosusu na TV boye
alobi ke mutame ka kofinga apôtre Rema te nini te bato bakoyoka ye te ozomona mitiakaka na place na ye nini tout ça ndeko na ngai batela dignité na yo batela vie na yo tranquille kende na bamakambo na yo ndenge ozokende po toyebi bato ya mokili ntango bamoni yo bazotala yo bien ozoloba makambo ya bien na ebandeli bakoluka baya kokotisa yo bambongo to nini ochange nini orke yo ozobebisa siko credibilité na yo komona obandaki bien nayebi te soki okomprendre nga ndeko ranga. Bon, papa na sepeli maloba na yo eza avec beaucoup d'humilité. Je penserais dire ceci que bino na poto bozolanda ngai ndenge naza kosala baémission na ngai. Na banda kutu kolanda yo mpenza na ebandeli ndenge oloba histoire ya bajeremi banani tu wana. Bon, siko ngai naza muta donc nzambe asali ngai bia mpo naza na discernement Saint-Esprit donc wana naza nango ozomona donc nebandeli mpenza lobano papa. Rappelenga kombono nani papa? Diago papa diagonal soko yoki na banzembo ya viva bazaka obenga nga diagonal. C'est ça. Maintenant, où allons-nous? Parce que il y a d'autres preuves, je vous dis, soko yoki oki na ba kombo ya bateau eza awa. Je vous dis, c'est triste. C'est triste. Voilà pourquoi lorsque je répète que c'est la maison de la vérité. Bien aimé, Zalaka n'a pas Nzambe. Tika non n'a pas Tiffany. Tika non n'a pas ya pasteur Richard. Oyebiete. Na katia dossier oh, c'est Dieu qui connaît la vérité. Amen. C'est seul Dieu, ni moi. Pour moi peine oh non papa vraiment le ban. Na son dit ma pe kakate. Malgré ma preuve. Oh peso bima kuna peso bima. To suka wapi. Ne te crois pas intelligent plus que les autres. Là où ton intelligence commence, il y a Moussou Soupé Bandi. Est-ce qu'on dit qui peut kende quand on est dans sa poto? Diago. Est-ce qu'on dit qui est bakoko peut qu'on soit? Est-ce que tu savais? Parce que même là, on dit oh, et l'équipe a bien aimé Alvin. Ah ouais, papa Remazana. Ezali. Koutou toko qui sous intégralité mobimba. Regardez un peu. Toi, j'ai le quoi, kolo le quoi, banana, nzambe le quoi, mikolo. C'est pas comme ça. Alors, papa Rema, c'est là, non, papa Pasteur Richard, na nion son nom le cavan au clôturer nanté parce que la mono comme le nyamawa. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça na comme le nyamawa parce que na zotala ekulusu parce que Jésus a monaki ngata ke musana nzambo nzamba bengi biso po njuto kota na ronde d'ici. Et ça n'est pas si makasi. C'est lui musalo yesu masana ça ne kulusu lingi kendeka pamba à cause de l'individu moko boye. Ngai bo pona bakombo nazoka na bodiawa. Ngaza pe na umena mama nzambe Tiffany na mutu akala. Et puis tu yebani ndenge to sala nzambe. Bakombo nyoso ngana biki baza déjà fo na yebango déjà kala. Pona ngai za na ngolo kwa sikate. Mais pona bandeko bolanda biso peut-être bozoka moi passer na ngai pas miracle c'est parce que Matthieu 24 baki na Nicolas Souka. Ba faux prophète ba obima. Ba faux docteur, ba faux évangéliste, ba faux apôtre, ba faux docteur. Ba koya ko sebi ebele ba baki mukete ebele. Delo ko zo kamusa ngai bon pona ngana kamona ba kombote parce que ba mbule lekia soko zongi sima je crois que ça même kinoise. Na ba mbule lekia wa ezana ba liste moko bimaka journée ba pasteur magicien. Mon côté kolongola na liste wana bazali. Surtout zo lo ba mona ke tozana sentiment po to ini ba motema. Toujours la passe sur ma sermon parce que bientôt soit trompé des obéis toujours qu'il enlèvement. Maintenant ba kumo konano. Toujours ba monter tango apôtre la zolo bawa. Et ça la passe parce que mutazo ba magi ngana tana kata fausseté. Na tika nzambe kanzamba tikanga. Nzambe ça rejeta batu yo ba go biso mona ko ba vieux ba grand so ki bino zo benga ba grand ba pona biso batu. Tout mona ke vieux intel, grand intel. Pona nzambe ça boira ba motse Tiffany. Parce que tous les exemples, tous dans la Bible. Nous avons dit Saoul, le prophète va régner dans Israël. Mais non, il y a Samuel. Le prophète, il y a un roi, système de Zamba, nous avons dit non, le prophète, il y a un roi, il y a un régner. Alors, quand Saoul a dit Israël, les gars, toujours comme un
mutalali ala muki akomi pasteur comme évangéliste misala tout ce que komi ga makamanzam mutu achoué na domaine de commerce aina makamanzam mutu achoué quelque part aiko sela nzam nde tozomona lelo alors nzambe ta mona ba pratique ne ba tinda sala sala bo sala au contraire nde ba sala nzambe soit disant lelo ba sala nzambe ba kitome ma peuple poto bikisa peuple baba komi ko za peuple ko tia ba suna na affaire alors nzambe a rejeté ki da Saul atina ki Samuel ke ko kwendre David azaki na zamba bato bazo bateke ndeto ba wesa Tiffany nazo batake pasteur nzambe asi atika batsa lebele na Congo na mena monde Congo ka te monde parce que l'église est malade église l'église ça non l'église est na obela église corps de Christ est malade si comme maintenant nzambe asali na bimisi génération mosusu ya ba spécialiste ba esi ko na ba médicament moko ya makasi pour na ko traiter église ba médicament ezani neza ko dénoncer bato bino zo mona kana nzambe ça c'est un miracle. Et ça, un magicien, moi, dans la Bible, quand on a acté, Simon, le magicien, Babé a un miracle, comme ça, le roi du monde, à l'époque. Il y a Asanza Moto. Asanza Moto, Abimisa Magorodo, Abimisa PC. Asala plus que Magorodo. Mais écoutez, comment écouter l'évangile, au Babengi, Philippe, écouter le vrai évangile à Jésus. Ndé bateau Jésus, c'est quoi, Abimisi Bango, la génération, il y a un vrai évangile. Toi qui peut être comme toi, ça vieux, bah vieux, bah comme moi, bah vieux prophète dans la Bible. Vieux prophète, en tout cas comme prophète, vieux mais, nous avons ça tika qui. Amen. Bah comme je suis jaloux, tant que moi jeune prophète ailleurs, na bah message à solo, bah message à inspiré, bah message à incité l'Éternel, à ça les cabales tout pour la kaka nini, à bon jeune prophète à Koufa. Ndenge le bah vieux na bossa. Si vous bossa nini, ailleurs na rise. Et là on va ça là qui est apôtre, bah obi rise maman Tiffany. Et l'équipe même mouda fingiwe parce que risque zanim risque za mayele mais il y a ma bête quoi likolo ya satan ça veut quoi lingiyo azo se kisayo mais simbelio kibota na sima cause kibota taka zo personne à droite azo frapper na gauche ozomona siko basali ba utiliser risque moko babi ki apôtre taka roya azana nzambe a éclairer ba nzambe ba obika siko ba utiliser ka batu parce que ba utiliser ka batu yo mona wapi mamde ko Tiffany banda évangile banda ya ba prophète na ba apôtre au moins pour monsieur nzambe abike même total à Jésus ba finga ki Belzébul mo kona pesa Pierre zombongo ja zombongo kele ko bisa ngala za na nzambe te muto mona nzambe asobe monsieur nzambe solo batika nzambe évangile nzambe ki ko défendre bien que batu pour les lois bangonde ba utiliser batu tala même ba général ba ki ba bongo la mitema na ba na biso molimo ototé parole ba général ba colonel lelo ba ko mona ke passer atindi e kene ko stangela nga mutu te yebisanga na mutu ba ko bongo la motema ndenge ni ozomona. Alors vraiment baké banelo parce que danger zoya ba to bamona ka ke tozolo ba makambo eza ba blague te tozolo ba ka makambo mais position nzambe ne tozoyi baté OK nzambe akomi na position déjà ko beta bato ya koma bato mais biso to mona ka yo lobby ba pression mbongo évangile ta mona mbongo te so mbongo ezali to sunga futela passer Richard Biak na même en Amérique ate évangile futela nga bila même Chine mais comme on ni na pesa mutu pour anuiri mutu wana na pesa mutu pour anuiri mutu wana évangile tambola bongote so mon il a ba stratégie au diable pesi pas batrap ba to ba ça la satan ba konti pas satan parce que là on liboso diable longoli bango diable longola bato amour si vraiment amour ezala ki makambo to koyo kamoto zoka yo Pasteur Richard je pense que yoki déjà détail à solo et où ta qui est pas vieux vie a eu deux petits selon je répète dans pousser et où tu es pas un grand vieux selon pasteur Rima babengi bango na journaliste na ye apôtre ba pesi bango mission selon apôtre Remabi abandé ko sa musala awa ayebaki internet té c'est ça l'internet té donc le vieux a longo lycée na musala bandé ko sala wana kin a memi esko pour transférer na monde ya internet a kobenga na journaliste internet zoye match eza boye yo zwa na kobanda kofuta ya le kaka sala be mission yo ebindenge ezake a kobanda tombola nga yo le kisaka ye ndenge na comprendre en cette différence de ba tout ni non papa Richard mais quand on ko sala analyse na yo sur tout le plan na mutu nyonso ko bana na papa Rema ko bana na morceau dikolo kitati na se était yoni etenga na bandi na bande pa viena o abandi makambo ngo tezopela bisika vandi azolia ne ba beefsteak azolia ba hamburger avandi na biko Hollanda bisovie na peso ba respect mais ba kelelo nzamba satika o déjà po ba kenzamba tiki yo talaka komi kozake po bamba mutu ndatombola yo ok babike élévation et utaka ni na sida ni na orient
ni pas ya mutu mais utaka pas nzambe ta komi ko benga ndeko moko boyebi kaza na nzambe bengi petit moko yaka obana lobelela ngai okunda batu mususu ngana ba mona na te olobaka ke ngai nde yonde yo komi au dessus de la mêlée olingi mutu ndazwa yo atombola na makasi OK on profiter ne pas nzambe atombola ko déjà osimba nzambe ona osimba e mais osala ba vantine nzambe lelo atika yo tango pesa ki mutu miso ka ko to akumisa ko na atombola yo ça dit quelque part yo mo conscience na bike nzambe asatika na nga olomona posta tango nzambe azalaka na yo olobaka te mutu atombola yo nzambe mo mutu atombola ki yo bisika na tombola lokola nzambe asatiki yo yebaki nzambe asatiki yo moyen olukasu mutu atombola ezate nga apesi conseil ta koza papa oza déjà vieux to respecta o kombo yebana toloba kombo na yebani mingi mais lukozo ngela nzambe kati na solo tala bisika yo kwei la muka telema lokola ta grâce ezananu mawanzambe ezana likona yo lokola okufina nute mawanzambe ezali mutu mutu atombola ote osaki erreur makasi na papa remabe foloba parce que to côté la mutu te awa ngai pena yo linga na to côté la mutu te to kolobela mutu grand frère bisiko zali luka se repentir ozongela nzambe kati na solo nzambe ozongela soko ozongi o se repentir nzambe ozongela susu yo pe ko tombola susu ole ko luka bakabale obenga journaliste siko journaliste aza mwana na molimo nano aza mutu alandaka na ba media alanda yo mingi tango to pese ba match aboyi eba ko za disqualifié ils ont montré ça comme bon, on va faire l'émission, on va comme ça, mais et pas montrer déjà des considérer parce que ouais battement qui va que bimana on dingue bimika nous au monabo. Et pas apôtre Rema, aza les autres pas aza wana, naza na za pour nous amener na pour être na peu contre mututé na peu pour mututé. Na ka pour Jésus na abo. Apôtre Rema prise moko ya mabe pa papa a utilisé maelo yo vieux prophète a utilisé pas jeune prophète. Pour qu'à salir kaka parce que au moment ba vieux na babike génération moi je m'attends déjà nzambe ça atiki bango alors il faut pas tout faire génération wana ozomona lokola bazingi ba tout faire génération wana ya mona bendi na maele ba tche toujours bango ba moyen mais apocalypse l'église à la lycée ba ki ozana ni ozomona ozana mbongo mais ozani ndenge ozana nzambe mono ni lukoso ba bilambola bilamba osomba za via sanctification alors pas vraiment azala musena nzambe bible dit que votre oui soit oui, votre non soit non. So comme on dit mon nzambe alobe comme alobi oui et comme non. Position nzambe linga ngote. Position nzambe be oui. So ngabi ke na sali kamwana te na sala te. Et puis apôtre Rema a ebi parole, aza apôtre. Apôtre Rema ndia teka bible bi ke no mutatombola ka muteza nzambe. Et le passé où tu n'as pas mutu teni na Occident na est. Non, qui passe à Jésus. Azo qui place à Jésus na matisa mutu akunda ba mususu atombola ba mususu. OK, ça ba erreur na Bible, ça ba erreur grave même nzamba sepe na été akosenga nzambe pardon eloko asalaki ezaki bera kwa continent on souté. Mutatombola nzambe. Même erreur mutatombola po ate ya bongo nzambe za mututé. Muta osani mutu bazwa grâce na ko te ba tunde ote ya boy. Mais muta obongo la motema nzambe muta bongo sa mutu motema. Et puis non ba nzambe muta changer parcours mutu za mutu te. Mbongo ngo pe ozwi. Et puis mbongo pe la salle erreur via pesa ka promesse que non lobela na ngai. Afuta bien sûr bien futa ki journaliste na ba droit émission. Mais apôtre la paix a via apôtre ay ba ki ba danger ko yate. Parce que tant aux autres dénoncer batuana le quoi baza batu asata makamuto apôtre a dénoncer eza bongo ya kolongoleza te au bakse zate. Biso to ko embellir mabete. To bana ko wanza mabe wa koi non to wanza satana pourquoi to ko dénoncer satan tina ba énergie na biso asuka ndenge ba pierre ba kufa nde ba apôtre ja ba kufa ba jacques ba kufa na bepe biso za peut kufa pona bepe mais to tikalika kana droit chemin ya kolobela makambo solo to défendre ka Jésus munyo mutu donc apôtre na ifa zo na mbongo ata liboso au monde de jida ki no teka Jésus quand même ba pesa ki mbongo tant que ba kangi Jésus ba comme ko bomae nde aki azo msa mbongo mage simba ki sute il fallait apôtre azo na mbongo bien ka aki atombola ta mutango bongo nde mutango alingaki parce que c'est pesa ki ne sunzambe d'apôtre nga se pesa vie wana aki pona lokumo via se pela kamilelo mais malgré ça asaki erreur wana parce que mokile koma bongo tant que zo pesa aussi pesa na mission il faut to ça no contrat na zona ta partie ozomona to signer ba mikanda. Les son apôtre vraiment. Donc apôtre Rema mabezali papa. Mabeka pa ndimaki ki yake. Makamozo dévoiler ça solo. Makambo dévoiler apôtre. Idée. Biso to yebi na kati ya évangile lelo makambo apôtre alobi a dénoncer batu eza vrai. Mais idée nde simba makambo wana. Idée nde sali mabe parce ya ndeko azo sa mobulu peu. Aza mwana. Mon frère na bisa bo landa na biko zo landanga. Tala nga bien. Na zo bero take pasteur. Domaine yo koti eza glissant koleka.
tami okota na makambo kopi mususu oteka mayebo otimola zelo na kalamu osala kopi moko boye okota na entreprise ou osakana na makambo politique monde batie yo ba ciblé yo et puis osala comme na risque no ezani pas batute parce que pas batoza protéger oza sima bato bana ba mbongo bazana ba minduki baza ba généraux baza ba avocat ba sambela na mokila na mokilo sino raison mais oyebi posa nzambe pona yo nzambe azana sengotere pana yo et puis ne ozo o monde kana ozo sala makambo na mokili zo mona yo bazo ndima yo na biloko zo monter wana pose mbongo yeba ke siko nzambe pe o monde ozo arrêter ka pote ndenge nzaba ba ange ba ko arrêter makambo to zo sala monde lelo zo betero maboko mais ebonga ko kwena maboko ya mutu nzambe a défendre yo mais défendre parce que kwena maboko ya nzambe nana ko défendre yo ni évangéliste ni ba apôtre na ye ni ba docteur na ye ni staff na ye ezo bazana wapi so na monde wapi ezo bazana Amérique ezo bazana Europe ezo bazana o bazana Asie bazana Afrique o bazo betero maboko mais kwena pour la nzambe bien aimé o se répartit et puis répartage na yo au sala ngo publiquement ndenge ba émission ça publiquement pour na ko salir makamanzana domaine yo continue à regretter parce que basakana na nzambe te on se manque pas de dire oyo seme okobuka ngo ngana yo sono taki musakoli obuka makambo yo loni et kutati na 5e génération bana yo kobota parce que bana nzambe lelo ba komi blessé ngana komo zo bapele mususu mutabenyo na Europe abengo na Amérique papa tala na kendeli kamubu lelo na remercier maman moko azana sode ya boki na tanga komone na tanga komono te maman na remercier na ba conseil na ye après ça nga mission pour na makambo que papa kenda salabo poto luka kimia maman na sali ndengo lobaki aza servante de Dieu. Merci beaucoup papa Rema tokomi ko kita na et sukaya émission oyo je pense qu'est-ce que tu peux dire à les Nazaréens nako lobana ba Nazaréens nyonso bazolanda biso nayaki akosenga loboko na bino pardon loba un peu fort nako lobana ba Nazaréens nyonso bazolanda biso nayaki kosenga loboko na bino. C'est vrai ba Nazaréen bazali peuple ou ba personnage oyo ezali sainte eza divine et bazali ba personne o bazali ba nzambe kati na mokili parce que l'écriture dit que c'était des personnes où ni rasoir ni boisson alcoolique ekoka kota minoko na bango revers à dire bazali ba peuple ou ba personne très sainte et bazali ba incarnation ya nzambe mabe koki kokota te parce que bazali ki comme ma délivrance. C'est vrai ko ya nanga liboso na bino na kati na bino ezali parce que nazali na posa toz nazwa pe bo peto wana bato pe bisusu pe do mema bango na kati ya pureté okozana yango na sengi na biso na nyonso elobami esika nyonso que ça soit dans la voie céleste na oyo tolobaki totie ba preuve lelo na ye liboso na bino bozaba na nzambe bozaba sali ya nzambe bozali bampaka kozala pe bana na bolingo ya nzambe. Bible lobi na biso na 1 Jean 1:10 elobi si nous disons que nous n'avons pas péché nous les faisons mentir revers à dire Dieu lui-même et sa parole ou la parole de Dieu n'est pas en nous. C'est vrai. Nyonso salami lilobala nzambe kati nanga toujours dans 1 Jean 1 dans le 9e verset lobi si nous confessons donc nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner et de me purifier de toutes mes iniquités. J'ai été risé, j'ai tombé, j'ai escroqué personne sauf que je tentais parce que na bangaki mingi oyo diable ndengaki ko menacer ngana ba corps physique oyo ba personne oyo parce que toza ko benga ma tozo sa ilanzam na yeko senga na biso ndenge na bandaki ba émission nanga ya ko dénoncer ko dévoiler ba fausse pratique vision nanga par le frère Alvin na le vieux qui nous avait envoyé oyo et soit disant tout le ko escroquer en tout cas na sengi na biso bokotika laka koyoka ngali susu na ngote bolimbisa ngai bolimbisa ngalo kwa leki na bino mwana na bino papa na bino ndeko na bino musali na bino botikanga bopesa nga matoi boyoka nazana mingi ya kobimisa pona réforme ya composition ya ba ministre ya nzambe kat na biso pona réforme pe ko reconscientiser
bana na nzambe na ba pratique ba monango ezali bonganga ya nzambe ezali misala ya nzambe naza na mingi ya ko dévoiler yango ba composition yango ezalaki ko salema ndenge nini tant si yo leka nango po ofungwa na misu ya molimo ekoka ko salema lisusu te. En tout cas na sengi bino bolimbisa ngai po bukotika la koyoka nga na sujet oyo lisusu te. Ndeko walesa na sengi yo bolimbisi obima na makambo audio po ozali na kati ya makambo audio oyo Alvin aza kotiaka na ye te. Bana limbisi lisusu batu nyonso oyo baza kobenga kofinga ngai to kofinga chaîne to kofinga parce que bazo kofinga même Mama Tiffany pour na makambo oyo na pesi Mama Tiffany un ronté na kika bino moko balandi botinda kinga na ya awa na ki pe na tokia heureusement ça la ki pété ayoko ya un jour après nde ayoko yambanga. Elle est pour rien. Bon monde ngazo pamela ngai boyoki ndenge pasteur il y a les Nazaréens awande balandi ba preuve non c'est comme ça que ba pameli de part et d'autre. Na yeli sous le bosso frère Alvin. En tout cas mon frère oyebi na conscience na yo que je suis un bon frère pour toi. Pe na kati na nga na yeba ki ozaki malamu. Nga na yo toza na eloko moko tozo la te oyebi yango. So katala baki Mama Tiffany na zo téléphone abenga boyoka ndenga ya mbanga sauf que na komo banga nga na komi conseil la prudence dans le sens que akoma ko resenga baloba susunga la sali bonga moko na ekosenga bolimbis na peuple na nzambe bolimbisanga na compromission oyo na ningaki ko sala na afondeko Alvin po na tozonge sika oyo comment batu batinda kibiso le mot m'échappe en français. Hein, donc tozonga pa ya moto atinda kibiso aza ko futa Alvin mbongo po to sala mission oyo ngana Alvin. En tout cas na ye ko senga na bino bolimbisa parce que boyoka nga na zonga pane na lobaki baloko ba mena senga ba futa nga te. Oyo alingi ko bomanga abomanga na nzoto abomanga la molimo nzambe akosa charger na ye ndeko Alvin na limbisio na nyonso yo otie ya ba audio na bimiseki ba audio oyo obandi ko bimisa ba audio wana o ngai naza nul yo moko na ba proposition na limbisio sincèrement naza musala nzambe bibolobi reconnais d'où tu es tombé et repens-toi. Et la repentance ezobimisa 3 verbes en hébreu qui veut dire changement de mode de vie, changement de direction et changement de comportement. Bana nzambe beaucoup monde nga ko changer mode de vie nanga autant musu yango mute déjà dévoilé beaucoup monde nga ko changer direction bato na ko tamba bango beaucoup monde nga la bango te beaucoup monde nga changement de comportement. Franchement laissez-moi bopesa nga matoi boyoka nini ona zana ngoya ko bimisa ona basali na nzambe oyo eza kokota na kati ba infiltrer bazomema na kati ya lingomba corps de Christ. Merci beaucoup. Merci beaucoup peuple de Dieu. On ne peut pas tuer quelqu'un. Ce n'est pas en vain. Nga mon ami tout n'a jeté là où j'étais Nazaki n'a bien. Je me demande pourquoi je suis venu ici. Pourquoi Nazongi, seul Dieu connaît. Je ne vais pas me poser tant de questions. Mais peuple de Dieu, l'on a rolobakaka. Ici, dans le bango, c'est pas des blagues. Na konzi mananga bamba pantalon kina bandila ya. Yango zoma mtu msusu tema zo luka faute wana luka les Nazaréens nini Tiffany azana na mbeba nini azo luka ngwe makasi ozwate naza mutu ozwate. Je sais d'où Dieu m'a ramassé. Je sais là où il m'amène. Et sa main est avec moi. Alors, tika na yo, kosalozo sala. Tolingi bino mingi, ma part ma merci na humilité na yo. Merci maman. Merci aussi pasteur Richard. Je dirais tout simplement à mon bien-aimé. Je t'aime beaucoup. Si tu avais tombé, ce ne sont pas les gens qui peuvent nous relever, mais c'est Jésus-Christ que tu as vécu. À moins que tu ne reconnaisses pas. Mais si tu reconnais au fait fond de ton cœur que même les foot et tangi na monokonayo okoko wanga na miso bato. Ce qu'on doit reconnaître que au yebaki déjà but ya mission à pasteur Rema. À moins ko yebate, soko yeba faut cause abe ba combat au diable telemisi liboso ya musala na yo mon frère Alvin Beya. Mais zonga ko se justifier trop liboso batute. Les hommes passeront, mais Dieu ne passera jamais. Seul Dieu qui peut te justifier. Zonga la kati ya chambre na yo. Tout nanzambe Seigneur, olingo enseigner nga nina o nyos. Et comme ngai.
naza mutu malamu mais pourquoi nyonso ekomeninga soit naza na mabe nzambe mais pourquoi na komi na place o lingi enseigner nini nzambe akoyebi solo ko lingi enseigner mon frère bien aimé. Alors je t'aime beaucoup de l'amour de Christ na bondelaka nzambe un jour ba site chrétien ezala ebelé na ko linga te ke na sala eloko moko ennuyer site na yo jamais. Preuve année je fais tout papa Remazawana pour que eloko yo ezali la boy yango zo mona na éviter même ba tchakomba pasteur wana etanga matin na chaîne nanga pour éviter il y a des choses belles je ne peux pas les mettre soki na tika linga moko ba amba obika nyoso te misusu ba obika pe pa na yo misusu pe ba obika pa nanga misusu pe ba obika pa kuna misusu pe ba obika pa so na tika linga mo lem so na zoka di ama pa bo misusu wana bo misusu pe ba kolinga ngate ata na sali ndenge ni mukilombe kolinga ka le Nazareth yo ba to sala ndenge nini mais sauf que mon frère to telema to sala maintenant musala nzambe na ndenge e sengeli to yambaka basala nzambe biso nde tozo kamba bango bazo ya biso ndo papa boité le papa remarque elenga pe Tiffany omoni bouna c'est non papa bon té chez moi c'est pas comme azawana na bise non moi je ne marche pas comme ça moi c'est comme ça. Donc mon bien-aimé, je t'aime beaucoup de l'amour de Christ, je le répète parce que et où tanga na kacha mutema donc c'est ngana lobaka yango ba pasteur boza ba papa na biso to lingi bino nyoso mingi. Donc les Nazareth ali kam na mutute eza chaîne et sam sanango. Donc eza la papa asaki makambo eza na nani to lingi bino nyoso mingi. Mais ba pratique ma be nde to kolemba te ko loba botika yango. Botika ba pratique ya mabe. Nga okomona nonga te na siba mukongo na yo na leka na betelo maboko pona na okomona nonga te. Okomona ngate yango okomona okoyina no kaka ngai pona kozala kaka na position na ngai kaka oyoyo soki papa ari masali mabe to koloba to sali mabe soki asali malamu soko sala osali mabe soko sali malamu osali malamu. Donc c'est un peu ça ce que tolinga ki toloba mais on a koloba yasuka tolinga ki to sala ngo avec geste na kati ya Nazareth vérité soki pe lokuta nyonso yango yo papa ari mapesi bino c'est à vous de juger parce que même Bible loba ba santu boko jijane parce que maman a tenu ngabi princesse wana olobi en pona ni na lobi en parce que mon père est le roi et moi je suis sa fille donc je suis princesse de qui? De l'Éternel. Quand se poser la question to bando luka ba fraction tina ba kombo nanga donc longo nanga ah luka fraction tina kombo nanga yozo quand tu lobi princesse pona ni est-ce que princesse na lola zalaka? Oui. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes des princes et des princesses. Il nous a fait un royaume. Un royaume, un royaume des sacrificateurs, un royaume tout le monde a roi, tout le monde a prince, tout le monde a princesse, tout le monde a banane, serviteur. Yo soko zara sentinelle, ngana habité mais ngana zali princesse. Merci beaucoup. Je pense que les Nazaréens ko yamba oli sous-souté pour la sujet oyo. Ce qui est vérité, nzamba zolokumu. Ce qui peut aussi nzamba zolokumu mais on a kangi osengi pardon na batunion surtout na tous les côtés na frère Alvin na bato évangéliste na batunion surtout osengi pardon. Maintenant na lingi est-ce que ozana geste moko sala ki omona ke okozongela parce que conseil biso to pesio awa. Kozongela isusu likambo yo te pe kozongela isusu kolobela likambo oyo te. Est-ce que vous promettez bana nzambe ke oleka so ate sika moko te pour que lobela si jeune? Si na promettre la balle nzambe que na koleka esika moko te na ba chaîne moko te na réseaux sociaux pour na lobela sujet oya mamba audio oyo mon frère na linge mingi muta l'homme de bonzambe la bonzambe so lo les ofuta na linga ke mingi donc ya makamba ba audio na ozonga la ngo susté bible zo relater biso histoire. Il y a piscine à Bethesda pour la purification recevoir la guérison. Bible relaté biso histoire il y a Naaman des rois 5 pour la toujours à la purifier na lèpre. Bible relaté biso histoire il y a Pilate pour ne pas porter encore une fois la charge à péché na nzota Christ. Moi je tiens à faire cet acte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que cet acte que je fais na sokoli maboko na makambo Dieu soki boyo kinga na lobi makambo oyo na répondre encore le frère Alvin na ba ni na ba audio oyo en tout cas là bo pesanga sulté na binoté ate salama taba finga na makambo audio oyo na ko répondre ngote batika ngana continuer ko sala ba frappe nanga ya ba dénonciation
ya misala ya satana oyo bana nzambe bozonyokwama nango nde bozolandanga wana na baescroquerie na bainoptisation magique pour que usurper dérober bino bénédiction na bino utiliser voie sexuelle na bino pour na kozwa bino avenir na bino ya conception baza kozwa bino bazo bebisa bino ko usurper plutôt ko pirater ko dérober étoile na bino pour que bango s'enrichir yango na lobaki yo moto landa kangai ozolanda pasteur tala bien atozala mbongo comprendre yo moko mitala que le pasteur wana sambela ko aleka na mbongo omona ate donc pour comprendre que bazozo mbongo atala bi na moi omona na mikolo bomona moi te ko zora noka ngote donc mais bango ba s'enrichir parce que il y a l'escroquerie que na kati il y a numéro de téléphone numéro de téléphone nanga ezali plus 243 80 89 43 109 plus 243 80 89 43 109. Merci Richard, dans une minute au petit conseil à Souka. Pardon au papa Malobi, je pense que pour Yoki Ango conseil dans une minute s'il vous plaît papa Richard conseil na nyonso Yoki Leki a nandenge papa Masengi par de salut ndenge et puis numéro de téléphone rapidement. Bon, conseil papa, copier ça va pas gagner à 5 bolimbisi. Eza bon, pour mon kilibabi qui a mis kitisi, moi on a confessé de tout temps à titre de mission. On a pour na bata mokili. Mais là papa re masali siko nzamba agré makasi. Ko le kabatono batikali ko masquer mensonge, ko lata ko sukolango, ko pakola mafuta, ba sala ngo pas popé parfait. Wana eza mensonge. Mais vérité tika la vérité. Jamais Satan ko maranzambe, ti mokili ko kufa tito ko kendeki. Nzambe pas otika ko makasata te. Lokola biloko mibala les opposants. Donc makulo kutana solo, vérité tika la vérité. Ata lelo ba bomba on balati ngo kazaka, balati ngo veste, ba che cravate. Mais ba tika lika solo kuta. Satan so zo bomba a honorer. Satan ba bomba te ba denosaka. Vraiment pour traitement nzambe ma agréyo. Ata mokili ko mono ke komi yuma o échouer, bango ba longi, ba raison bon soit. Amen. Mais et dans la vérité moi ka nzambe na ebi mais ce qui te conseille pas. Numéro dans le téléphone pour na bandeko ba olanda biso eza plus 243 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07. Merci, nous sommes arrivés à la fin. La princesse de même, Nalobi merci à l'équipe Mobimba et les Nazaréens. En tout cas pour notre sagesse au Sunganaki, pour que dossier est très grave parce que ceux qui ont une polémique, bah vie, de réaction à pétrole to boaka. Mais gloire à Jésus, to mais qui un peu nabutu ozola la te ozako bonde la pona sijango. Donc c'est un peu ça, nzamba sungi biso. De même peu biso tongi to ibisa bino bana nzambe zakite poto lukaba vie. Bino moko botombo la les Nazaréens. Nga fort ni na sali susu. Bino moko na nzambe na bino ba prière na bino bolingo na bino na les Nazaréens ndem te tombo la les Nazaréens. Mais fort ni est-ce que ceux qui na tiennent papa remandé na zuba vie? Jamais. Donc nzambe moko azwa lokumu. Nzambe okomo apeka na makambo mutu moko tabeti 100 000 vies. Azate. Mais mindele basala makambo na bango ba 500 000 vies. Nani abeti 100 000 vies. Pour moi que non, tozo luka na biso vite na les Nazaréens. Tozo luka nde vérité sa nini ebima. Loka bomoni yango. Oya ko répondre papa Rema ne ba bandelaki. Ye moko kaka. Mais les Nazaréens na kombo les Nazaréens pe na kombo bana nyonso tu ya les Nazaréens na ba papa na ba pasteur na ba sanzam. Soki bo tout ça makili bako bolimbisa to ça qui a une idée ya mabete mais sauf que la manière dont l'homme de Dieu azala qui soki totika qui est l'homme tout ça ngé comme ça la pe mabe bon mona qui était al koka comme ça la mabe alors fallait to yambaye je vis comment est-ce que l'homme de Dieu na se a pasi na yo monima ya misu na ye na monima ya misu ya porte Rema na se ya pasi wana alors muto okufela te okufela mama te okoyoka pasi te so muninga olela kufela mama soki likambo apotre ma komeli yango yo komela yo te oyo capacité na yamba ye moko aloba je suis innocente de tout, je ne connais rien, je ne maîtrise rien, mais néanmoins natika alobi azana pour ça s'exprimer pour que o ezana motema na e bima natiki ya sali. Je pense que bon monde qui l'a rebimi azui na ekimia
assez soulagé, asengi pardon, azongi na kati ya raison, asengi bino bolimbisa ye, aza abande la marche na ye na Nzambe. Les Nazaréens peso que tout sebno libaku, to sengi pardon, na ye na kombo l'équipe mobile les Nazaréens, to sokoli maboko na dossier oyo. Papa rema to yambo lisusu te, ata ou bien na ba milliard. Pozo pesa pe et l'euro morte pour to sengi pe l'euro morte. To sokoli maboko na biso, to boaki. Donc Nzambe na lola apambola biso nyonso. Bato benga la princesse boyiba numéro pendenge ni to benga naka. Je salue tous les hommes de Dieu à qui je respecte beaucoup et j'aime beaucoup. Ciao. Merci. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete